le centre de notre foi. Le Verbe s'est fait chair et il a non seulement habité parmi nous, mais il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mokolo bakangaki ye, amipesi mpe andimi koyoka mpasi, akamati limpa atondi yo, apesi bayekoli baye mpe alobi, kamatani mbolia yango bino banso, ezali nzoto ya ngai, nakokaba yango mpo ya bino. Silisi bango kolia, akamati mpenkeni, atondi yo lisusu, apesi bayekoli baye mpe alobi, kamatani momele yango bino banso, ezali nkeni ya makila mangai, makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko, makosopa na mpo ya bino, pepo ya bato banso, natina te bozwa bolimbisi bwa masumu, bosalaka boye mpo ya kokanisanga.